HP Media. Kutu na ndako balingi babenga na yo parce que moya kofuta nani mbongo ya nani ankolo ndako ezate. Mais bien aimé, pona nini tozali ko andire na situation o parce que biso moko tolingi ko résoudre ba problème na biso. Au lieu ya kotalela gouvernement céleste oye tindi biso awa na mabele comme des ambassadeurs. Ba tindi biso comme des ambassadeurs. Mais tolingi kotalela gouvernement oyo ezali ya biso te. Yangwana na tongo ya lelo, na poko ya lelo, Nzambe ayeko lobananga na yebisa yo, tika ko s'inquiéter. Na makambu nyonso oyo yo zo traverser nango. Ozali kolala pongi te. Na famille boyokani ezali te. Est-ce que ozali kotali la gouvernement céleste oyo etindio awa to ozali kotali la gouvernement terrestre? Soki lelo tozali kozwa biyano te mais bien aimé ezali parce que tolingi kotali la gouvernement céleste te. HP Media, la chaîne qui vous édifie. Comme on a frère Aaron, nazali moko ya basaleli oyo Nzambe abengi na bilanga. Moko ya basaleli oyo Nzambe abengi na bilanga po ye moko alobi na mukanda na ye ke bilanga eza munene kasi basali bazali mukie. Aponi ngai lokola pe aponaka bato mususu. Yambo nalingi na meka ko éclaircir point moko bato bazoko mituna ke ba question ke pona nini ozolata nzambala ya bleu na ceinture pembe to olati nzambala ya pembe na ceinture bleu. Bon, Bible alobi na biso ke oyo azoko se confier pa na nkolo akoki kosala eloko moko te soki mosali la bilanga ayebisi ete. Lelo soko ozosala epai ya mutu akopesa yo uniforme na tenue. Chaque compagnie eza na uniforme nango na tenue. Donc nalingi koloba na ba ndeko oyo bazokolanda ba video na ngai pe ba message na ngai que oyo en fait ezali par révélation. Ezali ngamo kaka te mutu na lobi que non à partir de lelo na bandolata nzambala ya pembe na ceinture ya bleu ou bien na bandako lata nzambala ya bleu na ceinture ya pembe. Donc ezali par révélation mais mukolonkolo ako permettre na koyebisa bino révélation ya teni oyo ezalaki lolenge nini. Yango na linko yebisa na bandeko na bo oyo bazokabola ba message oyo tout au long ya ministère na ngai bokomona ngake na bandoko lata toujours boye parce que ezali par révélation. Mais ba oyo bazotala ba vidéo na ngai na lingi na insister pe ko souligner que botala bilamba te ke message ya jour boye alata ki ndenge nini. Donc na bando lata kaka ba deux couleurs oyo. Mais botala ba date na ba titre. C'est vrai parfois ceux qui étaient na social media bazo changer un peu ba titre mais botala ka ba date parce que eza ba message moko très important ezali par révélation. Alors on a profité na occasion pour na kopesa mbote et pa ya bandeko nyonso ba oyo bazo kabola ba message oyo en tout cas ba témoignage eze belé. Ba témoignage eze belé pour na ba message oyo ya ko réconforter batu oyo baponami pona dernier jour. Ba délivrance ezo salama batu bazo bika ba témoignage eze belé. Mais comme je vous ai toujours dit que
na chaîne oyo ngai nalingi ko mema miracle na place à liboso te to ba témoignage na place à liboso. Yango wana nazo ko focaliser toujours pour na enseignement parce que base pona kokende na lola ezali ba témoignage te eza miracle te kasi ezali la Bible oyo nde ezali base. Soki oyebi ma comité, soki ozali kotanga ma comité eke ba témoignage kaka na ba miracle boyeba bandeko na ngai lola eza garanti te. Exemple nazo pesa bino Bible alobi que Jean-Baptiste il fut le plus grand homme parmi ba prophètes. Bible muto alobi. Mais nani oyo akotangela ngai miracle combien oyo Jean-Baptiste asalaki? Ata mon côté. Seul miracle ezali ya ko changer ba vina ya batu pona ko préparer batu na ko ya Seigneur Jésus-Christ. Ezali lo lenge moko. Mais soki totali ba apôtre Paul, ba Élisée, ba Élie, ba salaki ba miracle ko kitisa même ba nani ba moto na likolo. Mais ba compter bango parmi ba grands prophètes te. Bible a dit que le grand prophète fit Jean le Baptiste. Pourquoi? Parce que azala ko se basé kaka na préparation pe yakoya ya Seigneur Jésus-Christ. Yango wana plateforme oyo babengi Drink the Water of Life TV ezali justement ko basé na Bible pona ko préparer batu pona koya ya Seigneur Jésus-Christ, non comme Seigneur et Sauveur, mais azoya étant que juge pona ko juger etamboli na biso awa na se ya moyi. Na yeko profiter lisusu ke bo kabola ba message oyo oyebite e ko sauver nani. Oyebite en faisant comme ça ozoko participer na évangélisation. Mutu moko azaki déprimé, mutu moko azalaki na sans espoir ki akomona journée ya lobby. Mais grâce na message la foi na ye ezali réconforté. Yango na bo kabola ba message o bandeko na ngai. Et puis na ye ko pesa lisusu mbote munene epa ya équipe mobimba ya ESP Media lo lenge bazali ko kabola ba message oyo pe bato ebele baza tellement béni na mateya oyo ezali ko uta na Drink the Water of Life. Bokoki ko subscribe, bo s'abonner pe na chaîne oyo ngai, bo s'abonner batu mingi bazali ko zwa mateya direct na source. Mais mususu pe ezali ko kende na ba social media ezali pe toujours na ba source tika ete nkolo apambola bino. Donc équipe nyonso ya SP Media na pesi bino lo sako tika ete nzambe amona bino, amona ba famille na bino na ba message oyo na musala o bozali ko sala non seulement na ngai mais na bandeko mingi na mokili mobimba ba oyo bazo tindama epa ya nkolo. Boyebite combien de fois nzambe aza ko apprécier ba chaîne na bino na Psaume premier ya papa Guy Ekibumba. En tout cas, coup de chapeau na misala bozali ko sala nzambe akomona bino. En passant na saluer pe garçon sympa frère Brice tika ete nzambe azala na yo na musala oyo ozali ko sala. Merci. Oyo ezalaki mwa ba communiquer ya ebandeli comme ça to bondela pona kotika nyonso na maboko ya nkolo. Seigneur nzambe na biso bolingo yo ozali nkolo. Tokoki kobanda eloko moko te soki tosengi présence ya molimo mo santo te. Tangu ozalaki awa o promettre biso ke ozali kokende me kotindela biso assistant molimo mo santo. Yende mutu ako dirige biso, yende mutu ako teya biso ma oyo ezali ako bombama
na saint secret ya trône ya nkolo yende mutu ako zala na biso kinoko ya na yo yango wana tobenge ete ako visite biso molimo mo santo na kati ya bandako na biso na kati ya bandako na biso na kati ya mitema na biso na ba âme na biso pe a visite biso na kati ya ba esprit na biso. Seigneur ozali nzambe ya bomoi sans yo molimo mo santo nini tosengeli kosala eloko moko te yango wana tobeleli yo ntango nyonso ozala na biso kotika biso te o molimo mo santo continue kodirige biso po yo soki ozali te o molimo nini oyo tokoki kosala eloko moko te tika ete ozala na mabota na biso ndenge na uti koloba ngo otambusa bomoi na biso papa tika ete oyo nyonso tokoloba awa ezala dirige epai na yo tika ngai nakita nakoma poussière pe yo tombwama na yo nkembo na gloire ezonge epai na yo onkolo. Merci na saint Jésus-Christ de Nazareth pour la disposition oyo tche na esika pona ko préserver bana na yo yango wana sengi ete nkolo tika ete kombo na yo ekumisama esprit nyonso oyo ezali ya yo te esprit nyonso oyo eza contraire na yo papa pendant que tozoko partager liloba oyo na bandeko tika ete eko kokende mosika na biso na kombo na Yesu Kristo pe ba oyo nyonso bazali kolakela basalela nzambe mabe papa yo mona bango. Merci Seigneur Jésus et pana yo nkembo gloire na honneur au nom de Jésus tobondeli pe tosili koloba amen. Alors titre ya message na biso ya lelo ezali totikaka nyonso epai ya mukolo ya bomoi. Totikaka nyonso epai ya mukolo ya bomoi. Ndenge na uti kokoma ngo wana ezali tiré na lisolo moko oyo ya très important oyo Seigneur Jésus-Christ ye moko alobaki pe soki totali ezali kosalama pe na ba journée na biso oyo na époque na biso. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Roi d'éternité. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, le verset 16. Tokokita muke muke. Totikaka nyonso epai ya mukolo ya bomoi. Alléluia. Luc chapitre 12, le verset 16. Seigneur Jésus-Christ a lobi boye. Les terres d'un certain homme riche avaient bien produit. Il s'est donc mis à raisonner en lui-même, disant, que vais-je faire maintenant que je n'ai plus où ramasser mes récoltes? Alors il a dit, dont l'homme riche a dit, voici ce que je veux faire. Je vais démolir tout le magasin et en bâtir de plus grands. Et j'y ramasserai tout mon grain et toutes mes bonnes choses. 19. Et je dirai à mon âme, tu as quantité de bonnes choses en réserve. Pour de nombreuses années, tiens-toi tranquille, mange, bois, donne-toi du bon temps. Alléluia. Awa tozali komona mutu moko azalaki riche. Balobi ke mabele eboti tellement epesi bambuma pe ba fruit ebele. Alors l'homme riche là ye alobi nini?
alobi lokola na komi plus riche qu'avant, mabele eboti tellement mbuma, nakosala nini? Tika na boma mwa ba magasin oyo naza na yango mpo natonga lisusu oyo eleki minene, nabomba biloko na nga na kati wana. Ye moko alobi na âme na ye, alobi a partir ya lelo kobanga susu eloko te, ozali de quoi en manger jusqu'à la fin de tes jours. Alors, l'homme riche, wana ezali plan na ye, azali komi lobela ye moko, azali komi lobela ye moko. Et voilà, tiens-toi bon, po oza tellement na ebele ya kolia. Mais bien aimé, attitude oyo ezali komonana na tangu na biso oyo. Tout ce qui intéressait à cet homme, ce sont les projets égoïstes. Au lieu azala atana ba ambition ya kosunga ba veuve, soit ba orphelin, soit ko soutenir misala ya nzambe, ou soit ko aider ba pauvre. Tout ce qui lui intéressait, c'était son propre ventre. Lelo oyo me bien aimé, ezana bato ebele bazana attitude wana. À l'exemple, il y a homme riche oyo, c'est tout ce qui lui intéressait. Alors, azo continuer projet na ye. Le verset 20, alobi abosani ke ezali na mutu oyo atindaki ye na se ya moi oyo. Verset 20, mais Dieu lui dit, homme déraisonnable, cette nuit même on te réclamera ton âme. Alors les choses que tu as entassées, qui les aura? Mais bien aimé, la traduction mususu balobi que et cet homme insensé, homme insensé. Oyebi ke na butu oyo ame na yo ba réclamer yango. Na lui second balobi réclamer. Cette nuit même on réclamera ton âme. Seigneur Jésus-Christ a dit que l'homme riche aza insensé. Mais bien aimé, insensé na lingala elin koloba nini? Elin koloba tout simplement que zoba. Yo zoba ya mutu oyo. Est-ce que yebi ke pema oyo yo ozali ko peme la mukolo nango azali? Mais bien aimé, tangu ozali kosala ba projet na yo, est-ce que ochaka nzambe na place ya liboso? Olamuki kaka na tongo, olobi lobi nazokende na ville kosala ba course. Nazosomba bilamba na ba chaussures parce que année prochaine nakosali sa fête. Année prochaine nazana anniversaire. Année prochaine nazali na libala. Quelques mois awa mosala eli nzambe moko ya munene. Alobi ke anniversaire nanga ezoya. Ndelo lenge tolobaka. Sans que ayeba ke am na ye isi ba réclamer yango. Lobi na kokende na gambela. Na kolamba ngai ngai.
na kotia musaka na kati na bambise kauka. Lobi na kokende na simba zikida na kosomba pondo ya fre eutaka na ba Congo, na kosomba bakwanga oyo eutaka na bateke. Mais bien aimé, il faut faire attention. Seigneur Jésus-Christ alobi na l'homme riche oyo insensé. Zoba, est-ce que yebi ke na butu oyo bako réclamer âme na yo? Alors alobi bien, nani oyo akotika la ko bénéficier na biloko na yo? Mais bien aimé, to continuer lecture na biso na 21. Ainsi en est-il des hommes qui amassent un trésor pour lui-même, mais qui n'est pas riche à l'égard de Dieu. Mais bien aimé, tangu ozoko sala ba programme nyonso na yeba ke ozoko samase ba trésor oyo ezoko périr. Tangu l'homme riche azosala projet ya kobakisa kute abuka nyonso po rebâtir mususu, mais azoko tenir compte te ya mukolo pema. Est-ce que otikaka nyonso epa ya mukolo ya bomoi? Mais bien aimé, il faut que ça la tellement attention la manière dont tozali komema bomoi na biso. Alléluia. Le verset 22, tu continues. Puis il dit à ses disciples, voilà pourquoi je vous dis, cessez de vous inquiéter au sujet de vos âmes. Alléluia. Bible alobi ke botika komi tungisa à propos ya ba âme na bino. Po ba âme na bino ezoko appartenir na ngai. Botika kosamase biloko oyo ezoko périr. Boluka garantie ya bomoi na bino. Cessez de vous inquiéter au sujet des choses de vos âmes, quant à ce que vous mangerez, ou au sujet de votre corps, quant à ce que vous mettrez. Mais bien aimés, lelo Seigneur Jésus-Christ aye liboso na yo, aye koyebisa yo, nzoto oyo yo zobomela nzoto oyo zobomela nzoto. Pona nini alobeli nzoto zobomela nzoto? Tu passes tout ton temps ya ko nourrir corps charnel. Tu passes tout ton temps ya ko s'inquiéter na ba choses matérielles. Mais Bible alobi que cessez de vous inquiéter de vos âmes. Alléluia. Yangona aye ko yebisa mutu moko na pokwa ya lelo. Il faut qu'on change attitude. Oyo ezalaki epa ya l'homme riche. Ba projet nyonso ozali kosala. Esengeli na biso tangu nyonso ko consulter point de vue en Nzambe. Lelo Nzambe atindi yo na moseya mokili oyo ezali pona besoin moko. Alobi na l'homme riche que cette nuit même ton âme te le réclamera. Pona nini alobi te que cette nuit ton âme lui sera réclamée ou elle sera réclamée, malobi réclamera. Ça veut dire que Nzambe si a réclamé déjà âme na yo, atinda kango na samo kili oyo, na se ya moi plutôt ezali po okoka ko salela ye.
ba capacité nyonso oyo apesi na se ya moi oyo ezali pona kokumisa gloire na ye. Ezali lokola un ambassadeur, mes bien-aimés. Un ambassadeur qui a été envoyé dans un pays. Ezali po akende kosala volonté ya pays oyo etindi ye. Imaginez un ambassadeur, par exemple, yanani ya États-Unis. Batindi na Congo. A continuer na ba faire ba Congolais. Sans même couper sa rapport. Na pays oyo etindi ye. Akati communication na contact complètement na gouvernement américain. Oyo ezoko s'attendre rapport esika batindi ye. C'est ainsi, mes bien-aimés, bomoi na biso ezali na se awa ya moi. Ebele bazali kosala makambu na ndenge na bango. Bakata lien complètement na gouvernement céleste oyo etindi na se ya moi oyo. Ba capacité nyonso na babilete nyonso oyo Seigneur atindeli yo awa na mokili. Ozali kosala yango selon gouvernement céleste te. Mais bien aimé, ozali akokokana lokola l'homme riche oyo. Mets-toi dans ta tête, tu es un ambassadeur de Dieu. Tu as été envoyé awa na mokili pour être okokosala volonté non ya nzoto na yo, non ya misu na yo, non ya motema na yo, non ya matoi na yo, kasi volonté ya nkolo oyo atindi yo awa. Parce que ozana ba compte ya ko rendre na pays céleste oyo etindi yo. Yango wana Seigneur Jésus-Christ alobi botika ko s'inquiéter. Tango un ambassadeur balobi na ye along en États-Unis na komi na Congo. Kolia na ye, logement na ye, kolata na ye, ba déplacement na ye, nyonso ezali gouvernement américain mutu akosala yango. Akobanda kokende pa ya gouvernement congolais te. Misu na ye nyonso na ba besoin na ye nyonso ekozala toujours basé na kati ya gouvernement américain parce que yango etindi ye. Mais bien aimé, est-ce que awa Seigneur Jésus-Christ azokoloba na yo botika ko s'inquiéter à propos ya kolia, botika ko s'inquiéter à propos ya situation oyo ozanango, oyo problème yo ozanango, ozoko bota te, mbongo kofutela bana classe eza te, eloko kolia eza te, kutu na ndako balingi babenga na yo parce que moya kofuta nani mbongo ya nani nkolo ndako eza te. Mais bien aimé, pona nini tozali ko andire na situation o parce que biso moko tolingi ko résoudre ba problème na biso. Au lieu ya kotalela gouvernement céleste oyo etindi biso awa na mabele comme des ambassadeurs. Batindi biso comme des ambassadeurs, mais tolingi kotalela gouvernement oyo ezali ya biso te. Yangwana na tongo ya lelo, na pokwa ya lelo, Nzambe ayoko loba nanga na yebisa yo. Tika ko s'inquiéter na makambu nyonso oyo yo ozo traverser nango. Ozali kolala pongi te, na famille boyokani ezali te. Est-ce que ozali kotali la gouvernement céleste oyo etindi yo awa to ozali kotali la gouvernement terrestre? Soki lelo tozali kozwa biyano te, mais bien aimé, ezali parce que tolingi kotali la gouvernement céleste te. Oyo ezali makomi. Oyo ezali kokoma noir sur blanc. Yangwana Seigneur Jésus-Christ a dit que cessez de vous inquiéter. Le verset 23. Car l'âme vaut mieux que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Est-ce que âme na yo est l'équipe plus important que biloko mokili oyo? Est-ce que âme na yo est l'équipe plus important que babilamba? Mais bien aimé, lelo tozali koyoka mamateya ya dépouillement.
lelo tozoyoka bamateya ya sanctification. Mais bato ebele ayoki na gauche ebimi na droite. Tolingi kosala effort te pona ko vivre selon oyo Bible azali koyebisa biso. Mais bien aimé, est-ce que tozo c'est la Seigneur Jésus-Christ ayaye moko en personne na ndenge bozomona nga boye wana nde bondimi? Soki diable asalelaka bato mokili pe tozo banga bango. À combien plus bon raison c'est Père Céleste, lui aussi azoko salela toujours batu oyo yo ozali komona na misu boye. Mais bien aimé, il faut to changer attitude na biso. Bible alobi na biso to revoir sous ce verset oyo Matthieu et Luc chapitre 12 verset 23. Bible alobi car l'âme vaut plus que la nourriture et le vêtement. Est-ce que âme na yo oyo plutôt nzoto na yo oyo ozo lenge do âme na yo oyo ozo négliger? Est-ce que ça plus important que biloko oyo yo ozo kangama nango? Balobi ke eloko oyo eza malamu te, papa alingi yango te, Seigneur Jésus-Christ alingi yango te, mais tozomona tellement pasi. Ça veut dire que to décider na biso toke na biso kokufa na l'enfer. Tonio comme na biso justement pour les choses éphémères. Jusqu'à quand Claude Guérez-vous entre deux opinions? Mais bien aimé, bolingi Seigneur Jésus-Christ alobela lenge nini? Après enseignement, au lobby amen. Mais on continue à demeurer dans la situation oyo zanango. Seigneur Jésus-Christ a yoko sa exemple. Ce qui yo, ozo komona que tout est fini, nyonso esili, espoir ezali susute. Na verset 24, ayeko loba. Remarquez le corbeau, ne sème, ni ne moissonne, et qu'ils n'ont ni grange, ni magasin. Et pourtant, Dieu le nourrit. Combien plus valez-vous bien que les oiseaux? 25. Qui d'entre vous, en s'inquiétant, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Mais bien aimé, à soin yabaniama. Combien plus bon raison, yo, osana ressemblance naye. Longola ba inquiétude, mais bien aimé. Oyo nyonso, ezali kotungisa yo, longola yango. Tout simplement, Seigneur, alingi par la foi et la grande conviction. To pusana epai na ye. To mi pesa mobimba na biso epai na ye. Le reste, ye akozwa soin nango. Alobi nani parmi bino, oyo akoki kobakisa un coudé na bomoi na ye. Coudé eza nini? Coudé ezali mesure de longueur oyo bazalaki kosala na tango ya kala. Oyo lelo tobengi mètre. Seigneur Jésus-Christ alobi na lolenge ozali komi nyokola, na lolenge ozali komi tungisa, na lolenge ozomona ke peut-être makambo na yo eza susu na espoir te. Est-ce que okoki kobakisa un coudé na tango ya kala ezalaki 1 mètre 20 cm? Est-ce que na tango oza awa okoko kobakisa 1 mètre 20 cm na bomoi na yo? Eli koloba nini? Bomoi oyo toza na yango ezali ko dépendre na ye moko. Soki lelo a décidé azwa yango, eloko moko eko changer na ba inquiétude oza nango ezali te. C'est au contraire, plus que tu t'inquiètes, plus que okomitia ba souci, plus que okobela pe estomac, plus que okobela tension, plus que ozokomi ben de la malade. Ezali na frère moko quelques jours passés alobi yo sambelaka 3 heures 4 heures du temps par nuit. Ngai en tout cas na kokoka yango te. Et puis il se lamentait toujours. Ya kolala na ba retard. Tango zo lamuka zo mona nzoto na ye mobimba eza toujours na pasi lokola bauti ko beta ye. Mais yo salaka ndenge nini? 3 heures 4 heures du temps me lobi na tongo lamuki okepe musala. Journée mobimba posa bien. Ngana lobi yaka na l'action secret. Na kose na les temps sont finis.
Premier jour ameki, deuxième jour, troisième jour, ba prière à Boutou. Samedi a benginga lobi, mais nazo mona ke tozo kota te na lobi, lelo tope maka papa. A lobi, ah, nazu tellement goût. Na lingi kutu te ke, tope mato Salomon chaque jour. Voilà ce que le Seigneur fait. Na tuni nga lobi, mendengo za komi, tungisa, ke ozana ba douleur, ozana ba pasi, parce que ozolala ba 23h, ozolala avant il fallait la 20h ou bien 19h30, mais ata la 19h30 ti lobi na 6h azo sentir ka lokola ba uti ko beta ye, mais sikoyo obandi ko lala 3h30 4h yebisanga est-ce que ba douleur zala lobi mon frère nyonso kuti nazo komituna eke wapi na maladi o nazale komi lela mukongo bie ba fatigue eza lisusu te. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait. Yangwana Seigneur Jésus-Christ a dit que en ce qui est temps, qui peut ajouter 1 mètre 20 cm na bo moinaye? Non. Et lui koloba na biso me bien aimé, to pe sa confiance et pas en Nzambe. C'est le yemoko mutu akoko bakisa un coup de que plus na bo moina biso. Alléluia. Na eko lendi sandeko moko na journée ya lelo. Situation oyo zanango. Yeba que Seigneur azotale la yo. Yo sa la première pas. Ye akozwa le reste. Talandeko oyo ake hôpital te. Azola la plus de 9 heures du temps. Mais azo sentir kaka ba nervosité. Mais lelo oyo grâce nako tika ba problème na ye liboso Nzambe. Sourire oyo aperdaki kala e uti ko zonga. Na déclarer pe na confesser na mutu oyo azotala ngai. Tika ete pasi oyo nyonso ozali kokende na yango. Na nyonso oyo ba kesho za komitungisa. Tika ete kimia ezala kati na yo. Seigneur na journée ya lelo akota na kati ya motema no au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Verset 26 aye ko soisusu exemple mususu. Alors si donc vous ne pouvez pas faire la plus petite chose, pourquoi vous inquiétez des choses, d'autres choses? 27. Remarquez comment croissent les lits. Ils ne peinent ni ne filent, mais je vous l'ai dit, et pas même Salomon dans toute sa gloire n'a été revêtu comme l'un de ceux-ci. Mais bien aimé, tu as un exemple à corbeau. Et c'est vrai, nan oya boma déjà ndeke, atala na kati libumu ndeke vide. Ndeke toujours azaka toujours na libumu plein. Nani oya azwa déjà Thomson ou bien tilapia, akati yango atala na libumu na libumu eza vide. Ezalaka toujours na babiloko kolia. Mais bien aimé, soki lelo oyo Nzambe azolie sa banyama, pourquoi pas allier sa yo? Tout simplement ce qui te demande, pesa ye confiance. Zala toujours update, on a bien encore wifi spirituel. Ye akozwa le reste. Deuxième exemple, ye ko lobana biso ke totala bilanga. C'est vrai tant que tu voyages aka, tozo komona bilanga, nyonso ba fleur a kitoko. Nzambe alobi ke Seigneur Jésus aye ko lobana yo. Alobi ke nani oya lati sakango. Ba couleur différente, tout ça comme on a dans la nature. Aye koloba ke même Salomon était le plus riche, mais il n'a jamais porté une si belle robe. Ndenge Nzambe azali kosala yango. Pourquoi t'inquiètes-tu, ma sœur? Pourquoi t'inquiètes-tu, mon frère? Fais confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Ngana yebite problème nini ozo kende nango. Ngana yebite problème nini ozo traverser nango. Kasi eloko na komemela yo na tongo ya lelo. Eloko na komemelo na pokwa ya lelo. Na ye komemelo Seigneur Jésus-Christ tika ete kimia. Ezala na yo. Tika ete Nzambe ya lola. Akoka kopesa yo oyo ozali koluka.
quelle que soit difficulté, zala na ye na confiance. Soki azali koliesa banyama, bandeke, pe bazamba azali kolatisa bango bilambo oyo eza plus cher que oyo Salomon azalaki nango. Combien bon plus raison yo mutu oza na ressemblance na ye. Alléluia. Yango aye ko confirmer la verset 28. Alors si donc Dieu habille ainsi la végétation dans les champs qui existe aujourd'hui et demain est jetée au four ou demain périsse, à combien plus forte raison vous habillera-t-il? Jean 1,600 fois. Tous à la nakondima Seigneur. Yangwana aye ko reconfirmer ngo na verset 28. Tozo ke na biso na gosukisa. Alors cessez donc de chercher ce que vous pourrez manger et ce que vous pouvez boire, et cessez d'être dans une incertitude, anxiété. Ce sont là, en effet, toutes les choses que les nations du monde cherchent avidement. Mais votre Père sait que vous avez besoin de ces choses. Alléluia. Alors, bibotika babiloko nyonso wana me bien-aimé. Koluka mbongo, komibomana, jalousie, kindumba, kindoki, po omoni muta saliboye. Tout cela qui mutema mabe. O préféré oboma ndeko na yo. Justement parce que oza na besoin. Otikala na mabien na ye. Mwasi na mobali. Mobali akufi. Fo babenga na mama na bana. Pona nini bino bandeko ya mobali bolingi kozwa lupangu na ye. Mais bien aimé, Bible a dit que c'est ce que font les païens. Mais est-ce que biso to bengami ba Christo, ba serviteur de Dieu, tozali ko sala yango pe? Bible a dit que c'est ce que font les païens. Ça veut dire que yo nangai to ko sala yango te. Alléluia. Yangwana verset ya suka. Avant suka. Alobi. Toutefois, cherchez continuellement son royaume et ces choses vous seront ajoutées. Mais bien aimé, Nzambe alobi na biso et que toluka d'abord le royaume na justice na ye. Nyonso oyo ekozala nango ajouté. Tala exemple ambassadeur tozui. Soki azosala musala na ye malamu. Est-ce que akoluka eloko? Gouvernement oyo etindi ye akopesa nyonso oyo eza lokola nécessité po akokosala musala malamu na mboka oyo batindi ye. Yango wana soki ondimi na poko ya lelo ke ozali un ambassadeur de Dieu, mais bien aimé, Nzambe akopesa provision, ako guérir yo, nyonso oyo ozali koluka akopesa yo. Si quand on met tout na question, mes bien-aimés, depuis olamukaki na tongo, ti na pokwa, tout au long de la journée, combien de fois au sali volonté, il y a Père Céleste? Combien de fois au sali volonté, il y a Seigneur Jésus-Christ? Ko sala volonté à Seigneur Jésus-Christ et l'inkoloba nini? Tango oza na téléphone na yo, tango ozali na liboso Facebook, liboso social media, nini oyo yo postaka me bien aimé? Ba message nini oyo yo tindaka? Est-ce que ezali ko encourager Seigneur Jésus ou bien ezali ko tombola ye? Ozolia spaghetti, allez, yo wana okangi photo, allez o poster yango na nani na Facebook. Outi na gambela, outi ko somba elamba ya bien, allez yo wana okangi photo, allez o poster yango na Facebook. Bako filmer, ba nonsense, ba makamu moko ezanga nango tina, bazali ko poster yango na Facebook.
Combien de messages oyo et honoré Seigneur Jésus? Combien de messages oyo et la kisi que ozoko luka bokonzi na nzambe? Vous passez tout votre temps, plus d'une heure du temps à téléphone, ne parlez que de futilités. Mais bien aimé, nzambe azali komona. Soki balobi bo évangéliser bo lobela Seigneur Jésus. Munogo komi kilo. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Eli koloba. Zwa téléphone na yo. Comment na mutuke Seigneur t'aime. Jésus-Christ de Nazareth est vivant. Il t'aime beaucoup. Tinda message o ekoko réconforter foi ya mutu. Tinda message o ekoko tombo la kondima ya mutu. Loba na mutu ke nzambe alingi yo. Loba na mutu ke nyonso ozali koleka nango e koleka nango oza ko passer koleka nango. Pesa confiance. Tinda la mutu verset moko ya Bible o ekoko réconforter yo. C'est ça qu'on appelle faire la volonté de Dieu. Alléluia. Ainsi donc, pour nous clôturer, tozwa Jacques. Na nyonso oyo toyuti koloba. Est-ce que ozali ko sala volonté ya nzambe? Est-ce que otikelaka nyonso epa ya mokolo bomoi? Jacques chapitre 4, le verset 14. À le Bible. Alors que vous ne savez pas ce que votre vie sera demain, car vous êtes qu'une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et puis disparaître. Soki yo oyebi nini ezokomela yo dans 2 minutes avant oyo yo zanango. Soki oyebi me bien aimé que lobi na yo ekozala lolenge nini. Là c'est bon. Mais nani oyo akotombola musapi aloba nanga ke lobi ayebi soki ekozala nini. Tozwa par exemple météorologique. Lelo bakoloba ke lobi moyo ekozala makasi mais lobi eza le contraire. Lobi mbula ekobeta mais lobi mbula pe betite. Lobi neige kokoya neige pe koyite. Pourquoi? Parce que bazoko sa basé na ba appareil oyo un homme pécheur, un individu oyo yeko sala. Mais Bible tuni biso mutuna awa. Est-ce que yo oyebi eloko nini yoko salama na 2 minutes avant? Mais bien aimé, alobi oza justement vapeur. Soki oyebi na mokili oyo ezali nzoto oyo ezali poussière, ozali vapeur, tangu tolambaka loso, soko tomboli nani mufinuko komona vapeur de keibu balobi no landa vapeur wana okozulango wapi. C'est ce que toi tu es avec moi. Yangwana verset 15 alobi ke o lié olobaka lobi na kokende gambela, o lié osalaka ba programme na lolenge na yo, lobi na kokende simba zikida, o lié lobi na kobala, lobi na ko voyager, na ko sala boye, oza nani? Est-ce que otuni na mukolo ya pema ya bomoyi oyo oza nango? Yangwana ayeko yebiso na tongo ya lelo. Au lieu de cela, il faut plutôt dire que si Dieu le veut, nous vivrons et ferons aussi ceci ou cela. Avant likambu nyonso fo lobaka nzambe, soki volonté ya nzambe, lobi na kosala oyo pe na kosala boy. Wana nzambe azui deja esika na bomoi na yo. Yangwana toye na thème na biso lobi ke kotisaka nyonso epai ya mukolo ya bomoi. Totikaka pardon, totikaka nyonso na mukolo ya bomoi. Soki eloko nyonso ozali kotia nzambe na kati, Seigneur akoya ko intervenir pe ekosala malokola. Na verset 16 alobi, mais maintenant vous direz fierté de vos vantardises, arrogance, toute fierté de ce genre est mauvais. Alors le verset 17 pour nako sukisa alobi que si donc quelqu'un
sait faire ce qui est juste et pourtant ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Mais bien aimé, lelo oyeba kite, mais tango oyoki ke il faut kotika ka nyonso na maboko nzambe. Nyonso oto uti koyoka awa, tozala lokola l'homme riche wana te. Faut ko évangéliser, faut ko conseiller mutu. Mais soki oyebi ke oyo ezali malamu et que ozali kosala yango te, Jacques chapitre 4, le verset 17, alobi ke ozo kosala masumu. Masumu me bien aimé, ezalika kosala ekobo te, ezalika kosala kindumba te, ezalika kofinga te, ezalika koyiba te, ezalika songi songi te, mais oyebi ke oyo ezali malamu pona kendo ko évangéliser. Oyebi ke fona tindi la mutu te ce message que le Seigneur t'aime. Oyebi ke fona tindi la mutu te ce message ou bien atia vidéo na lobake le royaume de Dieu ezali koya to bongo la mitema. Ozo kosala yango te, oza kosala lisumu. C'est un péché. Merci Seigneur Jésus. Tocha maboko na biso à droite na mitema na biso. Totombola loboko na biso ya gauche. Nazotika bino na présence en Nzambe. Loba na Nzambe ete liloba oyo Seigneur na yo kitika ete na salela yango. Loba na Nzambe ete Seigneur ba problème nanga nyonso na ye kotika na maboko na yo. Yebisa ye Seigneur yo soki ozali te nani mususu. Yebisa Nzambe ke naza na droite ya koluzwa un coup de pona bakisa na ba problème na benquiétude o naza nango. Na ye liboso na yo Seigneur zwa mikumba na ngai. Petola motema na ngai. Longola nyonso oyo ezali kotungisa ngai. Tia kimia kati na ngai Seigneur. Tia bolingo kati na nga pona luka yo papa. Pesa nga courage po ete nakende kotatola kombo na yo. Yebisa Seigneur. Liboso na yo nazali komona ange. Merci Seigneur Jésus. Rekandarabashia. Merci Seigneur. Il y a quelques jours passés dans mon aki vision. Ba ange bazaliko tambola. Na atmosphère. Na mon aki vision ba ange bazali na atmosphère. Bazaliko luka oyo azali disposé. Pour apesa ye bâton moko. Ezalaki tellement, on dirait en or. Ezali évangélisation. Namoni moko akiti. Pe mutu moko azalaki koluka liloba ya Nzambe. Azalaki komitungisa tungisa. Kasi na ye komona na kati wana. Ange akiti. Aye na sima. Il y a une servante de Dieu. Servante de Dieu ayebite loko nini pusaki azui Bible. Pe akei ko beta porte. Ya mutu wana. Mutu wana ayambie na sincérité nyonso. Akoti na ndako azui kiti. Aye ko vanda na ayoki liloba Nzambe. Namoni sourire eyaki epa ya mutu wana. Pe esengo ezongaki epai na ye. Mais soki ange wana ayaki epa ya évangélisateur wana na ser wana parce que ser wana azalaki disposé. Ezali na musala mususu te na tangu na biso lelo, mes bien-aimés. Oyo ezali ko senga to préparer ba âme na biso pona éternité. Ezali seulement ya évangélisation. Na monaki vision il y a quelques semaines, il y a quelques jours passés. Mes bien-aimés, Omituna, est-ce que vous allez prêts pour la musala Nzambe? Merci Seigneur Jésus. Bible alobina yebisa yo ke oyo akoyoka ye soni na tangu na biso oyo yepe Seigneur akoyokela yo soni liboso ya nkolo pe na ba anzelu na lola. Mes bien-aimés, mbongo te, bilamba te, bandaku te, ba voiture te, oyo kokotisa biso lola. Bakotuna combien de âmes yo évangélisé?
Réponse nini yo kopesa mes bien-aimés? Rekandarabashia. Rakate kerebosonda. Merci Seigneur Jésus. Tika ete nkembo ezonge epai na ye. Tika ete nzambe atushe yo po omema mutu moko na bilanga na ye. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, merci na journée ya lelo. Natiki bana na yo liboso présence na yo papa. Liloba oyo tyenga na motema na yebisi mokili. Tika etouche moko na biso po ete to changer. Tozala lokola l'homme riche te kasi topesa toujours confiance epai na yo. Nyonso tokosala toyeba ke yo ozali source ya bomoi. Nyonso oyo tokosala toyeba ke ezali yo mutu oza maître ya bomoi na biso awa na mokili oyo. Tika ete tosala volonté na yo Seigneur. Merci roi d'éternité. Tika journée na biso ya lobi pe ya semaine ezala na maboko na yo. Tambusa biso Seigneur. Chakati na motema na biso volonté ya kosalela yo. Pe totia oyo tozali koyoka en application. Parce que ba vie na biso ezoko dépendre nango. Merci Seigneur Jésus. À toi l'honneur, la puissance et la gloire. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.